na bino bisika sobo zo mi dimanche malamu pe kitoko bisika sobo sali kolanda journal télévisé en lingala facile chargé ya ba congolais mayo jaune Nzambe ya ba journal télévisé sur lingala awa na République démocratique du Congo tika to fungola ya mokolo ya lelo pona ko bisa bino ke mokolo ya lundi bolanda ki bon mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton ndenge asalaki bon inauguration ya hôpital militaire ya camp colonel Tchachi toujours avec impact paix idéologie pe suboye kolanda yango ba rebelle ya 123 ba se retirer na Kichanga musala eza au salam tola hôpital militaire ya colonel Tchachi noko simbake awa inauguration na yango et salemi avec impact na idéologie wapi hôpital ezali na qualité kitoko pe surtout ba matériel o ezali awa na bakaya ba difficulté soki mutangabi malibanda bo sala confiance parce que awa be espère matériel nyonso ezali kitoko grâce ya vision kitoko ya chef de l'état Fachi Beton pe réalisation ya projet au chef de l'état Achela Mayele na likambo etali programme ya 100 jours na yango chef de l'état Fachi Beton Mukwantombolo noko ye moko ayaki ya en personne pour na cérémonie ya inauguration na yango avec impact na idéologie na présence ya ba membre ya gouvernement pe na batu ebele o bazalaki wana simba pe kangake ba discours ya ndenge na ndenge ebetamaki dada pe na maloba yango ezalaki nde kopesa merci na chef de l'état Fachi Beton pour na amélioration ya conditions de vie ya ba militaire na ba famille na bango nde lelo chef de l'état yemoko a réalisé projet yango ba sepeli makasi na ndenge ya defoite kasi shita simezalaki moma ya coupure symbolique ya riba oyo chef de l'état yemoko Fachi Beton abetaki yango dada pe bosimba pe bokangake chef de l'état sali visite pa wapi hôpital oyo ezali na deux groupes électrogènes ya 500 kVA pe na transformateur ya 1000 kVA ba service oyo ezali wana simba lokola dialyse imagerie pe na mammographie ba kisaka lisusu ophtalmologie maternité kutu ya kosamba ezali te nyonso po ba militaire ya garde républicaine bazwa soin kitoko et surtout ya suka ezali ke ba bâtiment VIP ezali pe hôpital ODG ezali na disposition ya 150 lits mobimba oyo ezali équipé tala noko simba ke hôpital oyo ezali kaka pona ba militaire te grâce ya vision un chef de l'état na programme na ya 100 jours yango Fachi Beton a chelibino yango pona population nyonso et surtout que likambo ba Inde ba Chine ba wapi ekita awa na Congo soin kitoko et pesa na ba Afrique batala kapé RDC na likambo etali santé universelle pe na ba soins médicaux nyonso wana tika tembe fungola misu kidibate Fachi Beton musale zo salima wo Banoko tikato bisabino ke ba terroriste ya M23 RDF ba se retiré bongo na cité ya Kichanga na territoire ya Masisi précisément na province ya Nord Kivu mokolo ya dimanche 9 avril 2023 selon ba habitants sur place balobi ke retrait ya ba terroriste na Kichanga ezali bongo constaté mokolo ya lundi 10 avril na tongo pa position na bango ezali vide ba kengeli batali mais ba moni ata eloko mokoti kaka na ba témoignage boye bake balobi ke bakenda kinde na butu pe na kati ya butu wana bazalaki bongo koyoka makelele ya ba camion na bango mais balobi bazali sur te na départ na bango po à tout moment bakoki kozonga tala yeba ke retrait ya ba terroriste ya M23 RDF na ba zone nyonso oyo bazalaki ko occuper point na yango ezali nde rencontre tope conclave ya ba chef de l'état ya Grand Lac oyo ba multipliaki ba réunion pe ba rendez-vous ya ndenge na ndenge pona koluka atterrissage moko en douceur pe lisusu ezali nde ba réunion régionale oyo esali ke bazali ko se retirer et puis ba poursuivre ba négociation selon gouvernement congolais match oyo tozota lela tozo jimele ti ekopé sa 100% mais en attendant match est déjà bien ekoni mardi tolakisaki bino ba drogué we wana komi na Selembao kaka mardi wana bolandaki lisusu bakuti mutu ya kokufa na pharmacie kaka na commune ya Selembao la mwana
mwana mobali oyo bozali komona azali chauffeur ya taxi moto. Kasi eloko nini ekomelaki ye? Selon ba information baluwaki ye pona amema batu na destination. Selon ba information tozwaki ezali ke baluwaki ye. Kasi tango bakomi na nzela zokande ezalaki batu mabe oyo baluwaki ye. Badroga ye pe babotola ye moto baye kobwaka ye awa na croisement ya baveni de la Libération Pengindinga na commune ya Selembao boyoka eloko oyo. Bapeka musala responsable. Oyo bakina tikinda kuna ko luka pour la vie. C'est pas dit que la tikinda kuna ko luka pour la kuti. Yango soro yango comme le péché. Ba conseil ça pour la biso na ba moteur na général. Na pe za moteur. Eloko la mwana. Ezaka ta on a ça musala nga. Kone ba oui course ba boya radio. Mais quand on a ça la course na et si on a gagné na évité na tante ba melisanga. Allez ça mais ça ta on a dit. Alingi fi ya machete mais ayala no luka pa ba no sa responsabilité na ye. Mais comment na ba tozo sala misala bo eza passe. Donc tomoni ke ba changer biso commandant ya Sikavile de Kinshasa. To beta safety ya makasi na makambo tali ba biloko aboye. Parce que responsable ya moto ako comprendre que mono ba droguer ako faire souffrir ye ko kangisa ye et puis tango musu ba famille moko pauvre ba maman mo bazonyo koma côté ka banguba makala mais avec $1000 ako banda wapi. Eloko oyo ya kodroge ba chauffeur ya taxi moto eleki na ville province ya Kinshasa. Soki sécurité est comme renforcée et pas ya bakonzi ya la police ekosala eloko pona kosilisa makambo aboye. Biso lingala facile topesi makambo. Esalemi awa na route bypass précisément na Remer Kano esali pasi pe mawa esalemaki lobi lundi vers 21h. Bondi mela biso ke mwana mobali oyo bozali komona boye babomi ye epai ya ba criminel. Selon ba information oyo tozwaki sur terrain ezali ke tango ba criminel bayaki bakotela ye na kati ya ndaku basenga ye mbongo. Kasi lokola azalaki na eloko moko te bazwa masasi babeta ye pe akufa sur place pasi na motema makasi.